Kimbote kukanda ja huku jene Kongo mnanza ya mvile. Nzevo atu mkona yukulie na ngabo toine Kongo ya ilu katoku kwako kemambu. Nokarina kuma mkono. Apagiza mamengi nyina nga mao. Mamengi kibeni ketileli kulubunako kasi. Lukisone kesa. Lukota muna YouTube lubaba Anane Kongo. ANA spasu NE spasu Kongo konkapa. Ana space ne space Congo avec le K. Lukisone kesa apagizama le nasie j'aime pasivo e kula dieto de fuluka emono omoyo kwa manginanga kuini kwa mako kasi mambo ye kubama mamengi ngina nga mau idina bo mkona kuba mingini nanga ye kala usikila ufuana eto ya imvuleto ekumbu sala di sala ekumbu dieto kasi mbwene watu abokele pombuta muge to ntima suka katwati zabu boge mutu moyo inanga fo fuidi ye mona bo toine Kongo to kumbaba mbote kabaika kakisunzula nokalo nkunga mukono mayipo banga matokolo bange pasi ganse unuki aki kalufuwe emiko nzevo ntindi bobilanga nikulubanga nge pasi kasi kifinga nga tuko ejambu diama na bobi makeleka itokulu soka mbele ko lulembuka emono na poba bo yandi malavuka nwini emono na poba ka bo efwenzala emuntu didi luku evumukidinda men idina katwa baika kiza kokola tangiama Jose Wanduka uziule matwe apangizama izolele kwa makobo yani kikabanza yani zema okulu izema okobo yani zema okulu Mbutama Pastoro Santos Mama Zwane Mama Jane Lutomalanda Mbutama inuini kwa makolo kobo wakanuini vaigi za kokola mono itoyino Kongo zingilange kupfinda monange matwa bange bekufinda nambona bo bulukimbi kaseka baika za dia tukubata emono ngizi ngizikambe kanda kelo kala lokubama bulukimbi lwe lukale nkele mumoko manu Joao Kika voleke kutwa guaka na diaga ko hangyama kiala kubila kuna Irlande omoyo kwa mangini na pangyama maza ye lege no yagala Manuel Manzambi kuna Belgica omoyo kwa mangini na kasi mkona kuba mingini na ya imvula epa ekumbu de sala idina vo paiki de unu maibo be unu kamono ko pobelemo kamono ko intumini pangyama Leonardo Nzolubonda okala okubama nzebo na pobe mono ankaka vili fuema kasi watu wabaigida twa boba kamono kitwa kwa tuma irmao edi mundu ringo lutete odinda mevumu mama Masau enge ukota kukanda wato sopenge nketu etu uyina
apangizama lutoma landa enge pangia majenga Samuele kuna Suisa diambu dikundati sangi nkano ndinga ibobanga adindinga na pobe diambu muna ndinga bata fete monabo dibenge pasiko watu kasi kipabili kwa dimbiko diambu di zaya di kala yetona dito bange pasiko watu bojan pesa ba mama mbote na bango ya mingi batala video yo kasi bolanda malamu nasala makamya ndambu la na chela bino bolanda yango bien bande ko nangai na yebike mingi bako ba mejo oyo alingana nini yango te nalingana ngali kambote mais soki batu lere moko baza ko benga mete pour ko zolo bate to comprendre te nazali na bomoi na kufite na mona kite lokola bozali ko insister mingi tikana bima quand même na loba alors lokola bon tikana na chila bino ndambo likambo yo bino bozana ngo besoin parce que na lingi bolanda likambo bolanda nani bolanda malamu ezinu kasi ediambu kunga ikimirago engeye mama sambilanga nzambi sambilanga mukele bolanda munantime munaye mambu makambo eto lobaka munantima mieto tozala ka fra tolobaka oyo utaka mitema na biso ata yo bomi eza na motema na yo oyebi na yo verite munantime munaye mambu bolanda malamu anintimba mapasiteri mangani mutamadonga yena of course ezo nzungu tutadiandura unu kyake baba fuidi ekayeto emwanza mbunga evaka novaka na bato abi rappel kaka yo akusala rappel kaka ngaipe akuna kaka rappel ukunu we awi makambo yo tukolola lelo eza makambo ya kala na kuwini kwako kwa sababu mitema na bilo mudabwa ni mambo etango sini wa munantima yiya iya muna mavona magu pe muna wakala kaka muna mavo bolanda malamu likambo mamo alobi katu kwa muna mavona kasha lipe mshakali muna kuika kebe makambo mingi amakalako tobomba katomuko lobate de motema na yo yibi ozana yo conscient aniti wana kaka kwa muna katikiri kwa makuna wana lelo ukafiru kapa iya iyandi mutomoni kina bombi mingi Yamena. Bope sanga foti te bandeko na ngai. Ngai pe lokola musana ngai fona bima na loba etoyene Kongo. Boba ya. Nze evoka luzola moko mai boba. Kansi. Mama wana to lobe. Maokulu tu bobanga mugona sambiri tuninanga mugona kisongi tuninanga kasi maokulu tu bobanga muna mbundu matu kama yani mbundu yani sweka ngema emambo kasi kekilu munakifuana na monabo nanangi nange ntima enzamba kasi mbote unu ikisu ikambeka manu masivi Buta madio kupilula Zakaria Mayala Manu Costa Lukombo kuna Estados Unidos Panya Monketo Gisele a Pointe Noire ibene kimbote DM Landa Panya ma Eduardo Saldania tumbukina ikukamba bo emono na popa bo nuini malabu laki dindio wow, watu to baiga abobe unu. Emono kia bene malavuko.
kizego bo nkisi eli bunda avidilaka kasi muna ntime muina ye mambu monope kuika jame lutumalanda mama mimi chamindele maimbobe unu kadi bangi pasi ko kizole kwa ko kisole le moko kizole pe natankanu ko mama manzambi kwetela diotamba pange nketo kalanga ku Fransa kazola ko bazina diandi uinange nwanda kakonda mboboko osoto ke kuzulu moni mbukisa iwa ilumbu ke un kafute kale mutu pa toloka zola ki zolangi bene kimbote peti ani kule mampasi leki landa ba video oyo landa yango malamu bande kona ngai batu ba lobi trop ba mete vraiment mais pourquoi lobeli yango tete kasalu ki amako yako lobela kaba makamsusu non mais lokola bo insister mingi na moni bon likambote quand même na lobela yango makambo mingi tolobaka esakarango conscience na biso mitema na biso soki likambo na yo olingino ko wanga na yango Antonio Kasa oko wanga na yango Papa John na mama Sylvie mama leki Sylvie ba lobiote lobela yango kaka bon bande ko ngai tika to lobela yango kaka mokili yeba eyoka bonjour bamina ngai nyoso na ye liboso na bino na lobela bino loko moko bolanda ngai nanu bien to kolanda yo bien na vandi awa pona liaki na ngana musala na ye na lie saladi na ngai ti na meli jus na ngai ya muke na musala wana sigi na vandi boy na raisonner loko moko tangu na kendaka matanga na kisasa ya vie na kutanaki na bamina ngai belé vraiment misusu pe tokutanaka na bango pona kendaka na ngaki mais misusu lokola matanga ezalaki na ye kokutana na bango position na yaki kokuta bamina nga misusu wana na raisonner loko moko na bi ngai pe soki nazalaka kaka kidiba na mivanze kaka na kini nde parfande nazala lokola bango boye na raisonner lo mona bite fo nazala reconnaissant yango na ye vraiment nazoloba nazosaka na te nazoseka te na ye pena pona senga bino bangole merci po chance na kota mboka na bino Angola soki na kota Angola ti nanga nazala ndenge nini Angola ya okomisa ngai ti na potwa merci bangole nyonso pa ibozali soki ozali Angolais muzombo mutadamba soki mutawishi soki mutabamboka nini ndengi toleka bamboka na bino tito yaki negage tito kena bakakulama tito kota balunda le baluanda tito yape to yakoma na poto Angolais nyonso oyo azali kaka Angolais esiko zali na kozala na kozala ke hypocrisie na sengi bino merci soki mboka na bino ti Angola nde lelo naza ndenge nini yango na ekozala reconnaissant bangole ezala ya bébé ezala oza na kati ya libumu ezala oza koko ya bambula boni soko oza kaka ngole muzombo ezala mutadamba umutu soki ya wiji soki shungura ndenge tolobaka angole nyonso ngandeko na bino congolais ya Kinshasa na sengi bino merci mboka na bino ebikisa ngai merci bangole esika bozali tango soko oza ngolais fo ozalaka fier boza na mboka ya bien ngai congolais ya king na ebisi bino boza na mboka merci mboka na bino epianga lar na yape na poto esika bozali bangolais nyonso nzamba pambola bino eloko na kopesa bino esateme na sengi bino merci bangolais nyonso oyo ezali ndeko na bino Janora naza reconnaissant na bino bangolais merci ciao bandeko biso tozalaka bo ediambo na dikala diambo de mbote ndenge tobaka bo dienkweno katula Janora dimatondo ngai pe namoni na remercier yo na ndenge lelo obimi olobi
ndenge omoni mama na lobi e muntime muna ye mambu abiba pasteur bazoteya mais soki mutu alingi a changer c'est toujours à travers son cœur kala ndi sowa kwani ndeko na ngai oyo nazoloba Kikongo est un peu compliqué. Ce qui Kikongo lobby en moni que non atali kamzake na ngona ou accentuer ngona na Kikongo et bimi lokola ingir lokola mais li kambo ba na français na portugais na anglais ya onka na lobby na Kikongo mais Kikongo ezana un peu na façon nango yango wana na pesi yo matondo na oyo lelo elenge yo bimi o lobby to sengi yo merci conscience na yo esali omoni ke bazombo bazalaka bandeko na yo mokolo mosusu selezino alobi bavanda na bangole bambula na Congo ano 15 jours bamona ke no bangole wana ba révolta que non parce a besoin ya ma eteni ya mabele na Congo et comme ya bango comme font les autres voisins voisins frontaliers avec le Congo la RDC mais je me souviens hein, na meki ko luka vidéo yango na perdre yango j'allais mettre ça c'est les inons taloba ki yango abi en 15 jours aucune fois que Bangolais oyo bazala na Congo des années avant l'arrivée des Rwandais d'autres nationalités parce qu'au Congo il y avait des poteaux aussi qui sont de l'Afrique de l'Ouest qui sont venus mais bakuta bazombo entre guillemets qui sont des Angolais qui soient du nord du sud sont des Angolais dans l'Angola il y a colonie portugaise Batouana, tangu, ya kozonge koki après l'indépendance, ils sont tous rentrés. Donc jamais va se regrouper, va décider, va botola eteni moko ya Congo Kinshasa ou eteni moko ya Congo Brazzaville et comme ya Bango. Na rappeler encore pour vous dire que ba Angolais, bazali différent, bazali ndenge mususu. Tout ça ne loko moko oyo nzambe asala kati na biso. Eloko wana euta na royaume Congo eloko wana ekomi munene na royaume Congo avec mélange ba autres tribus angolaises et que ça que l'Angola est créé par les Portugais eloko oya biso ezali eloko moko euti mosika lelo oyo bambule bele moto abimi a reconnaître yango ndeko to sengi yo merci na ndenge o reconnaître yango na kotela bino ya mibale bolanda d'ailleurs kutu afana continuer ndeko omoni ngai na botama na matadi ndeko ya lobi sola na video oyo na botama na matadi ezali chef lieu ya province ya Bas-Congo remarque na ngai qui sont des Congolais sûrement batu wana babotama na matadi zalaka bazana un père et une maman ça c'est mon opinion ndenge na mona matadi wana donc basa lokola bana ya mutu moko ya couple moko bota bango alors couple wana et sali matadi que vous soyez angolais, gabonais, camerounais de quelle nationalité, de quel pays mais soki obotami na matadi peut-être boma hein basa l'entour wana ba tchela tout ça basa lokola ba boti bino na tata moko mama moko. Donc, bande konanga on a botamina bango. Na matadi, je les aime. Sincèrement, na moté mananga. Ils sont congolais, mais na considère bango ba congolais te. Ngai, na considère bango bangolais lokolanga. Bolim sangana lo bayango, bande konanga pi bangolais tamso bokolinga yango te.
j'ai gardé ça pour un long moment, mais laisse-moi dévoiler ça aujourd'hui. Bapanya Matadi, ina butuka muna Matadi. Na muke kostrike beno, lukola bangolais. Donc bapanya munu bangolais. Pourquoi j'ai dit ça? Na travers un conflit en mususu, na bangolais mususu, congolais mususu. Mais jamais dans un conflit na muna Matadi. Donc muna Matadi, oko kenoko yebisa ye comportement nanga caractère nanga akotala yo, awebisa yo, yamana mutu to yebi. Moni mutu wana to botama na ye to kola na ye to yebi. To biso to expliquer yo ko expliquer biso te. Bana Matadi wana donc na ko citer yango te. Donc atanga na to yebana te, mais soki to kutana no bana Matadi omona kaka bolingo wana ya bana Matadi eti lelo oyo to bana Matadi na lobi kaka mokili eza na ba miracle nango toujours aux la place na mitema na ngai tina Angola ata na pesi bino mabele te na Angola bovanda ke ekoma ya bino mais toujours na Angola vous allez toujours récit pona kosunga bino bobota bana na bino bokolisa bana na bino soki un jour bozonga na Congo bozongi na Congo donc wana epananga mais kobongwa na te okoma congolais qui veut dire mabe oya Congo okoma na yango donc soki okomi na mabe oya Congo à ce moment là na koko changer mais soko zakaka mwana Matadi na ntima ine Matadi na luzolo ya Matadi vraiment na terre na biso ya Angola vous aurez une place et vous vivre na biso quelles que soient les conditions alingi na loba yango kaka lelo na bana Matadi et je vous porte à cœur beningi bapanya mu e bapanya beto ya bana Angola bikolo mususu I don't give a fuck ba tribi mususu I don't give a fuck naza clair awa tolanda video ya mibale ah matu boba leo na kanisi mboko Angola bangolais bazawa na bangolaise yaya merci bolatisa biso bosalisa biso pena milongo na force na baagent chose avec na force na kasuda na ndeko na Angola yoka lolendo barido ya Angola babiloko efinika bakiti ya Angola badra ya Angola ebongo kabelu kaka boye lolendo so mono kana kabelu seke oza na ndeko na Angola ebongo lipapa vayana meto bayaki yango ti ona tona bandeko na bamama na basemeki na Angola lolendo vayana barido ate bangola bolatisa biso en tout cas respect na bino pour salisa biso milongo na force okezo ba code bambongo en tout cas te yango ezaki mboka moko bangole bo bandeko ba video oyo eza ebele na ngaki na tia po bomona yango mais namoni emankaka fete molunda parce que ndenge na sali boye romona epesi batukanda et pourtant tozo parler seulement la vérité et puis bisaleli ya bato bato ba lobby kanwini malavuko bomoni bango kayena ekoloko kadikele kobo monongele kwa tuma abaika aboba kitumini kwa mamutu ko pangyama domingo vetokele nzebe mulanda unina pangyama tabonta vuku kuvata kaka uninanga nzebo mulanda uninanga mon petit Socrate Shuta
Les vidéos sont là. Ah, Maître Djibril. DM. Nzevo. Manu Masivi. Mulanda ulinanga. Pangia mamaza. Kuna Alemania. Petia Nikule Mampasi. Leonardo Nzoluvonda. Otomazule Matu Olanda. Kia Tuminiko. Aomosi. Abaigidi unu. Ezi kokola. Obelu ndoloka. Mulanda uninanga. Solen natan kanuko. Ndio zodi mutu. Baigidi diaka. Nana lutwa baba bolo ponda. Ikundie mono. Uzulu kituka. Wana. Iko yana video mususu. Ane oyo. Boko comprendre. Na chila biso mamoko ya suka. Oyo ko pia bino conclusion. Zengi nduze atu. Ndeko nangai soki na lobby teme ye akanisaka nini oyo sikoyo eza lokola conclusion ya oyo tozoloba lelo bolanda yango malamu omoni ye alors bandeko napesi bino mbote na yo lelo mais eloko na ina loba boyebi biso leo tozaki kala na bamboka tango tozomona moto apoto aiwiti poto aye Kinshasa tobenga bango bakalaka baévolue bato mayele oba moto oyo ayiba français bilayi ba logique moko boye cartésienne moto ya poignard mais poto ya lelo pourquoi bato bakomi bazoba boye mpona nini poto ya lelo ekomi ya soni oyo bandeko na biso bakongole bozosala na poto kobunda na train koswana na train yo mobali obengela ndeko no ya mwasi mbila parce que azana mukanda te yo ndeko mwasi okene koluka ndeko mwasi mususu po bozoswana soki barando okene kobundisa ye na se ya immeuble na ye sachant que bato na immeuble wana bazali mpe bavandaka baza na droit ya tranquillité mpona nini biso bakongole tokomi na bosenzi boye siko tango bakolobaki bato babebisi poto ezali bangulu oyo bazowita na Turquie oyo bazowita na Grèce bokoloba bazofinga bato bangulu epi nga mpe nalingaka yango te kobenga motu ngulu po poto eza ya motu te me boye na mboka bato bobandi kovanda balobaka nini na bokoko na biso soki na mboka okuti bato bakobina na lokolo ya mwasi bina loko ya bango tala mindele ndenge bazalaka ordonné mundele na transport akoloba te po yebiki ya koderange moninga na ye mundele na transport alobaka malemba agangaka te yo mpe zala bongo mundele soki na poste caf partout akosala molongo yo mpe sala molongo comportement nini ata na administration oke soki omoni kaka kongolo oyoka soki ogangaganga koloba soyeba teke bato baza wana koswa tokomi peuple ya soni alors soki bato balobi poto ebebi na bangulu bondima te mpo na nini po poto ya baane 80 baane 90 70 même 2000 ezaka boye te bato ya poto baza bato ya valeur bato ya dignité oyo bino bobebisi poto kibusenzi boye kibusenzi oyo nazalaka lere mosusu nazoyesa bino bandeko na ngai nazalaka na soni komi présente ke naza congolais po kibusenzi po mipesa valeur bokoma bato te toza na mboka oyo bato baza na dignité mboka moko bato baza civilisé soyez civilisé vous aussi ata soni boyokaka te à mon entendeur salut endi oyo pe kamonoko intumini kavaika keza bobe mo mambo kansi futu toyiza wa pobele mono ndete nkano nayebi nyonso na sali lelo ekomemisa ngai ngambo bakotomboka yo tala muzombo oyo meba oyo babimi wana balobi bien ya bazombo bameli masanga te na ti bango na kisi te
nazana ba programme wa mingi na salaki nazali ko bimisa yango te suite ya ba réserve ya makambo mususu mais na ko lancer ni surtout lelo na sifisa ma 4 ma 5 boko mona moko na lakisi ba congolais moko baya ko teka ka drogue na Angola parce que 8 hein en armée angolaise police kangaki bango et l'accès même na télévision ba kotisa ka bombe na Angola pour détruire le peuple angolais. Bande konangai angolais ya binote, eza ya bangolais. Bombe wana soit déjà eza bien pour na bino moko. Pourquoi bo comme si ango richesse te ya bino moko na mboka na bino, bo produire ango ebele po pesa peuple na bino. Bango tu ba beba, ba koma ba criminel, ndenge bino bozo seple na ango. Mais bo na ko zo yango, bo comme ça ango business, bo kotra ango na Angola. Pays d'autrui. Donc, ils allaient monter ma mabe. Ils ont kati na batu, na nation moko boye, na peuple moko boye. Soki to lobby, to boko la ki bino, to sala ki boye. To sala ki boye, bino kaka boyeba, boyeba, ka bosala ka batu. Ya malamu. Balamu bozana yango, oli bosala mona mboka na bino moko. Mais bola mongo, bosala on a batu mususu. Bino bo souffrir. Ce qui vraiment ça existe. Vous en a tellement bolamu. Vous en a ndako no tongi ndako no, vous en a mbongo, o lo tonga ndako no na mwasi no na bana ovanda. Yo o tongi o tere o sombi o tongi o tibloko tu absale. Yo koloni ali zone ndako wana. Ce qui na mukili existaka na ba expression bino utilizaka parce que yango exemple na ko comparer yango. Vous en a mbongo osobi tere na mboka mutu mususu obongisi yango opesi to bazeka ko pesi ke no zona ntiere wana ali yo lala na nzela bonté yango bino bozana yango ndenge bosali saka batu ndenge soki na comprendre yango malamu tango bolobela yango alors mutu asala ka bongo soka za mutu ya solo na yebite pona lelo na suki awa kembo tiko kanda dia okulu video wana kotila bino yango dizabo mona ngoze malelo pona nanano oyo kinaola kako omoye kwa mangini nanga je suis en vie nazali ko se préparer pour ma caméra na besoin et vous serez informés de tout. Ciao ciao. Vous c'est dans la vidéo. À la prochaine.